Matanga vécu ça matanga te to sakanaka. Oh ils ont implication, il y a pays. Il y a mboka bango ba kokunda vécu ça oya sali parce que ce monsieur là azaki munene mingi. Qui to longo la polémique. Banda 4 jours ngoyo ata mise moko na yawa te. Ata musicien moko te bela ba musicien to bana kina. Amatika na tika mama. Loba no vete to ba musicien ta moko te na kotia. Tomwindo autande wapie. Alola. Banoko bakanga biso maele boye. Nanda kwanzambe biso tumona kao. Soki satana foto moto mwindo. Ah mama. Ae nakomi tunakao. Ae nakomi tunakao. Biso taki so mutu te mais Vekis était trahi. Simon ya avant ba kunda Vekis akoyela ngai ba décharge ba sala pa Vekis. Nde ba ko sambwa bien. Ba décharge par rapport à. Ba ko zombongo na yao. Ba nyongo. OK. Ba ko defa mbongo na ye. Avant ba kunda Vekis na to tanga ba kombo. Et voilà, bonjour, bonsoir, on a abonné sur cléboa.com. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Dans l'émission de les news de Joyce, les news de Joyce, c'est toujours quand on a pour nous mettre actualité news, c'est quand on a pour nous mettre rien que la vérité. Ah, le côté des cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Steve. Pourquoi pas dire encore bonjour à Madame Pichumangaya. Je dis encore bonjour à toi Fondation Mukuti. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi Kissinger Antoine Moana Yolo Nakata Moskunde. Déjà pour comprendre tout ça quand on a Kati Yamatanga. La VV Santerre awa depuis que tu as perdu moko ya ba artiste musicien na biso ya mboka ya munene vraiment tozongi lisusu pas tiaka kongo poto yeba évolution na ngozo le kanenge nini makama matanga ngo pezo le kanenge nini to mekampe ko yeba depuis akufi ça fait déjà 4 jours to ye vraiment poto yeba na sauce tozwa ba vérité na makambo poto ko ka ba nungu to ko ka. Bonjour tiaka kongo. Bonjour. Bonne santé. Bon, on est là. Tu dis que vieta moko te. On est vraiment sensibilisation artiste, tout le monde est déjà dans la réunion, en tout cas on est conscient que le père de Yamotu a tiré le champ. Voilà, avec chaque fois on programme, ça se passe d'abord comment parce que ça fait déjà 4 jours. Biso kutu, toi kutu na mututo ni rien. Biso tout ça kutu musika. Ba benga biso mukulango, toi kutu ya kamwangana. Matanga vécu ça matanga te to sakanaka. Oh ils ont implication, il y a pays. Il y a mboka bango ba kokunda vécu ça oya sali parce que ce monsieur là azaki munene mingi. Qui to longo la polémique. Oh niveau banda. Na pas information musicien. Na ndengo to na matanga to la transport ezate. L'état transport ezate tout repopé ça. L'état moko tout l'état moi ko sala yango. L'État est moi organiser matanga oyo. Même na utu kuna na misa mimi basala ina na morgue akosala. Kapo kundama bien, akundama na honneur. Pour bata bapaya bakuya en tout cas faut ça donc organiser mo munene ali témoigner les guides, on a bonne commission no commission pour bazali que moni les lois monsieur congolais va comprendre que non Vekis a sa sauté. Parce qu'on dit c'est qui Maman, banda 4 jours ngoyo ata mise moko na yawa te. Ata musicien moko te bela ba musicien to bana kina. Amatika na tika mama. Loba no vete to ba musicien ta moko te na kotia. Ah. Caméra cachée ça quoi caméra bomba. Ils ont filmé. Papa, boze la nanu bobanga eloko te na pas boye. Alors, yoka nanu. Yoka c'est pas ça. Bolongo la polémique na makambo. Vekis abimisa ba musicien na ye koto yebi neti Koffi Olomide azali produit ya Vekis ki mongala et c'est mon yawo non yete tuna ya zo boni ndalo Papa, non, non, il était. Il saute le bien dans le sens qui est musicien tous allés. Des dit quand dans le bien. Bon, tu vois, il était
il faut que tanga kombo na moto ah to vandi ba leader ou to yebi ki ba tombola kabiso yo ça musicien orchestre nini il a fait Madilu président orchestre Madilu système OK Madilu Kenda mais biso to continuer OK bon j'allais parler quelque chose c'est que moi je peux ajouter par rapport à moi débat moi ça faux débat donc le président Verkis Kamongana aza mutumoko azaki mutumoko oya salaki omoni wa salaki na ndimi teke bakotika la suko salamo donc ça veut dire cha konga lobel na sens ya bato yo penza o bakomona pena ke bembango ya bango bato pena baza ba fruit ba produit oya ye jusqu'à là o bazwa bazaki ba bénéficier anan ba été donc nazo ko interpeller bango kaka ke vraiment matanga ezali et ces zalaki bomoni ben instrument za na sima donc batune surtout ba bimane kiri VV o Verkis sango donc l'air on a kutubino wala ité awana osala nini azwaka ba instrument azopesa omoni lo ndenge baka ba petit bina filé ba bimba nani banani donc so de aso bimi atali bo amoni on atala yaka pesa instrument toi na bazwa ba contrat o ba précédent yibiso voilà va comprendre que Verkis n'est plus et puis voilà après on a ba mweza là et ça bien quoi ezaka pona ba oya salakité premier anine tant muta sali génération c'est-à-dire batu o génération oyo qui amanga na mateta sala et créer ba fruit na yango c'est-à-dire za matanga moko ba gobenga mutute et le mot que non moi on le kate pour ça na tindika parce que mutu munene to bungisi na mboko oyo dazala kaka musicien te mais azali patron ba musicien yem ta futa na mbongo atili bongo na poche nini o ainsi mama yo nini o te ndako bien te ma apesa ba mbongo siko bana ba bimi pa na bango et génération mobimbati ezaku tulikambo lukamute aya non kombo pété musique à Congo nde ekufeli. OK. Voilà, Tchaka Kongo toyoki ndenge bandeko balobi papa. Moi 2 minutes. C'est ça la référence. Moi Tchaka Kongo, ça référence sur makambo belé na mboko. OK. Nga lelo na nanda kuna ye. Kuna iba matanga eza wapi. Effectivement, on a 4 jours on se départ kufa oyeka lelo. Non, na kena nanda kuna ye. Parce que tout oyeka lelo. Lelo kaka nde na ye. Donc ça dit na kosenga na ye. Après ça bat ba yeba place nini pour ba retourner que non VV santé ba yeba que non matanga bazolela na VV santé et lo na ba ça programme to lo baboy batu ba yeba boy déjà o so na Chaka Kongo yeba ni nango Chaka Kongo est égal à la télé na bibo batu ba yeba ke matanga déjà essayer bandaki awa na immeuble VV ben sima ngona na ciment ato ye no orchestre et Kobeta. OK. Sans distinction donc Kobanda déjà lobby c'est bandaki les lots de Jezali ti mukolo ba déclencher. Pour salle mythique ezali za déjà bandaka la voilà non c'est la question là. Voilà Tchaka Kongo vraiment tomoni vraiment ça et ça le passe comme on a jusqu'à présent bilongo ba bazo zela ba ya na matanga ba yena nuté siko tonto yeba ndenge ba yete bon au moins ata artiste monte mutazu de co en charge. Oyo venir qui patron oyo ezali mbongo Verkis Verkis aki mbobola te mais il faut to honorer ils comprendre et donc il y a très nécessaire on reconnaît les bons amis dans le malheur. OK. Mais bato ba savoir reconnaître que ah les sous la combien boye c'est Verkis Kamongana il faut te mettre ba éviter ça côté Verkis akufi maman peut-être on se le sait bon message na lobi maman mokolo oyo c'est moi. Vous allez bosser dans mon qui Verkis c'est moi. Nazo code ça fait nazo code ça Verkis na ambulance ba ya scène na cinquantenaire tino hôtel nga bi ah lolenda pamba biso bato tout est vanité alors c'est tika nango alors c'est le moment ndenge ba ndeko na biso ba catholique ba yembaka to milengele ba kandenge nini to milengele malamu toyebi mokolo te toyebi bengonga te. Voilà. Ezali très profond le message na sali. Voilà. L'autre tika biso lolendo pamba. Atali Verkis. Nazo memaye na civière wana nazo kotsa ina moi ndeko de Sarah je crois elle est là. Ali na mona papa na barenze ba mona papa la été. Nathalie na funga Nathalie vivi alali et puis vie Verkis et pas que y a vu que non atiki ba soda nous on va soda ndena lo bakita muso ba comprendre yango te mais biso sikoyo to na bezo sikoyo après matanga oyo pour honorer Verkis imiko ezonga basala comité d'organisation
assemblée salama, comité zonga, parce que ça fait mal. L'association les plus mal organisée à la RDC, c'est l'IMICO. Mon Sokoda, tout le monde peut poser. Non, quand on a commonate, maman. Oh, il y a Sokoda. Maman, quand on a commonate, comment on a, il y a un mauvais souvenir à Finangaï. Sokoda par rapport. Tu, Sokoda, il y a Bundela Sokoda, comment mauvais souvenir. Tout le monde parce que non bato va trahir vergis ke mwangana otanga baza na kati Sokoda non nga kotanga ba koma bato parce que ba élément na ba parquet ba kibera kango OK biso tangi so mutu te mais vergis était trahi Simon ya avant ba kunda vergis akoyela ngai ba décharge ba sala pa vergis ne ba ko sambra bien ba décharge par rapport à ba ko zombongo na yao ba nyongo OK ba ko lifa mbongo na ye avant ba kunda vergis na totanga ba combo monsieur Sokati musique $5,000 futa par exemple la moindre ya batu sisi ba banga Badefa wana na ba musicien Dominique Mabwa Dominique Mabwa ya futa nionga bato en direct parce que batwana ba trahir vécu ça ndenge moi ko sakana te Fazali ayebi par rapport to somo na matango ndenge ezoleka ba artiste musicien ba oboya koya ezate par rapport babi ke tchaka ko pesa zara des ordres makama mbongo ezalaka o kaka tchaka ko ayibi azu $2,000 tchaka ko asali bre kasi to yo kaka te yo na obanda na passe na era mbongo yo ba problème bimanga yo nan yo zali journaliste voilà il faut amener des informations na ba landela biso il faut voir des preuves. Au moins, toi, tu as Sokati musique. Tu as mon habileté. Tu as tamolé partout dans toutes les institutions. Comment va respecter? Mais pourquoi est-ce que tu grand non. Mutu a wera kondima. Iso wera pa finganga. To jibe to matcha to mbilabel. O ba do ba ba bichebe. O ba bi vérité. Ba biso de bichebe. Ba to pamba. Oba kendaka auti répétition na ye azongi ndako mais oba kendaka isika na biso kote mama tsala mwana taka ngema mama tsala mwana omoni baganga ko na télévision ninga na ganga tsala mwana babima libanda na ndika ba top Congo pour la dénoncer non maman il faut s'attendre à tout aux œuvres de Dieu Satan akolobaka ba bêtises au moins les autorités faut ont appelé de l'action de documents au biso travailler na ba documents tout travailler na ba documents malobate des documents tout ça nango jusqu'aujourd'hui toujours ça va démarche qui a ma tête avec des documents officiels tout ça mais démarche maman zita il y a des documents nani murumba avec des documents officiels c'est les autorités qui vont faire à Moïbi oh le monde kawana derrière na tamu que choqué maman mbole bien nan on a yebi ba question mon yebi na wote moyebi te maman mbole moi si ya rutumba tanga ya kufa nani on peut pas voir qui bon on a pas bien on est hein non na côté à Sosimat Sobez papa où est raillé nani mais ça m'a dit Diaby bon maman à l'hôpital tu mets maman à l'hôpital la facture est $6,900 même à $7,000 n'est-ce la facture boy président saka moyibi ya kosi batindi batu tina hôpital service médical voilà tu vois qu'il a cette affaire tiens comme on n'entre pas ce qu'il a fait c'est impossible la facture $7,000 docteur a dit que l'action de facture on a mais ça c'est notre facture maman je crois que nzamba di bisabango lilo maman mbole wana so na kipa na ye soka zangi fa pesa tu kana dikandoti des cantos. On a mon maman nandi makaka. C'est pas tout le monde qui va m'applaudir. Mususu ba kondima yote, mususu ba kofinga yo mususu okumbisa yo. Ya même nzambe. Même nzambe missiono ko ba nzambe 100%. Nzamba 100% te. Il y a des églises de Satan.
je crois que dans baninga pe lobisa bango tozwa baninga mais nzoto tuna Chaka Congo lelo lobi réunion ya ba artistes musiciens zo salama est-ce que obengi ba misusu bien ndeka boza boende bobengani ba iso tozo banda tozo ya moko toi la besoin tozala autour ya matanga tozala pembe na bana na biso bamona ke tozalaki malamu na papa na bango awa tolingi polémique te tolingi vraiment tozala biso moko era mi amis amoni mabasa le lion de Waterloo Tigane Zoreta tokozala awa ti mokolo programme kobima mais eloko la sepele mingi tant que c'est le gouvernement bita une année à ça la morgue pour ba honorer Vegis Kiamongana. Mais batani bayeba en fait asalaki AVC na yewani zakiti ya quoi maman to la polémique ça kofi na hier ala de lobby ozonga ne polémique ba fan na ba comme biso ebele ba vraiment baza un souci na et surtout ba na monde entier akufi la maladie akufika maladie kaka kufika ka il fallait bien évacuer vie et simbite mbo tout tika via amona ki passe mingi tout l'état akoki muto batonga en tout cas vie atiki biso tout ça tout tika ba faire. Ok, voilà, Chaka Congo. Comprenez que tout ça, Chaka Congo, Bandeko, Bayemba, Tokano, Bayemba, Zemboni, Chaka Congo. Voilà. Ok, Babi, artiste, musicien, Soka Koufi, Balela Keka na Roemba, Balela Raeka na Roemba, parce que Koemba, il y a moins de. Ndona, Nani Kudile, Ndona. Ndona, mama, Ndona, Nani Kusanti la Moana, Ndona, mama, Ndona, Andona, mama, Ndona, Ndona, Nani Kudila, Ndona, mama, Ndona, Nani Kusanti la Bana, Ndona. Tana na manzembo via zolela. Ridas Anthony na komituna on a regretté na 78e anniversaire tozo bimsa vie tant na zoe mango via zolela. Ae na komituna kao. Ae na komituna kao. Ae na komituna kao. Ae na komituna kao. Zambeo na komituna kao moto mwindo autande wapie nalola banoko bakanga biso maele boye nanda kwa Nzambe biso tomona kao soki satana foto moto mwindo amama ae na komituna kao ae na komituna kao ae na komituna kao ae na komituna kao Nzambe o na komituna kao bikeko nyonso kaka nde mindele Yesu mwana Nzambe yeko mondele mama soki satana foto moto mwindo pona nini Nzambe ae na komituna kao ae na komituna kao ae na komituna kao ae na komituna kao Nzambe o na komituna kao banoko bakanga biso mayele boye tokosambela chapele na maboko tokosambela bikeko bitondi ndako kasi bikeko yango se mindele pona nini Nzambe ae na komituna kao ae na komituna kao. Voilà, merci, voilà, merci. On a venu artiste musicien. Réunion. On a biso bayaka moko to ba déjà parce que oli les okoya en tout cas to remercier bino mingi ndenge vous accompagner biso to lancer message à paix to ndenge to za la biso tous les musiciens même tous les artistes to lancer message biso to za la carte to la besoin ololo ba papa voilà il a pas d'adresse vers le centre au moins biso to ba misakala ba petit bele ba aller ba komba mise ba bila ngo VV Center ti ko depuis ba koli ba mona musique to beta wate VV Center dans la commune à Kasavubu so comme la rond-point Victoire na place des artistes
otali le comme dazo kende bongolo donc à partir de rond-point Victor Conté balaba liboso yami balé yami c'est 4e avenue donc oleki oza rond-point des artistes place des artistes oleki et yala ikelemba lopori 4e avenue zali bongandanga numéro 2 immeuble moko ya 5 niveaux ezaka en face école primaire batonga il y a on est nous allons aller à Marie-Paul. OK, les Marie-Paul. Voilà, le message va faire ça. Yaya, bonsoir. Oui, bonsoir. Message nous copé ça na émission à non, c'est déjà tout dit, bah vieux baza. Donc vieux la rabi artiste ba été. Donc il parle pas de nous. Mais il parle parce que bien pour ça bah journaliste la bus à l'élo. Il faut beaucoup de l'histoire. Donc au monde d'Achara Congo, monde ba dikano. Avec tout bazali donc rien à dire parce que VVV asali ba venyo kalongo asali ba bozi asali ba kester asali donc VV c'est taboulay VV c'est Luambo Makadi et tout ça na émission oyo vieux le kuku sana yamba Luambo pardon le kuku sans pour merci ayamba Luambo Makadi Franco grand maître voilà ba icône et t'as so betali solo bi que imikone ngeza wana il faut Verkis Kamongana, il faut Rochiro Taboulay, il faut Nanga Luambo Tovana. Donc VVV, Balongolo Kuba Idena Bongona Moutou, Kande Vechaka Lobby, que Awa Barosenga Bambongo de Botigrabino. Parce que il y a un grand bourgeois. Oya Sala, ba grand star Babema Ikona Mbok, Obuso Toyeba Liverpool la Simbabango. Donc VVV Ezaye Moko, le président des présidents, le président d'Afrique, Fachi Beton, notre premier ministre. Monsieur Excellence Samba Lukonde. Donc, vous avez un ministre de la culture, maman la ministre, et puis vous avez Simi Makamoto. Donc, vous rêvez, parce que via ça, icône, il y a Afrique, donc VV Santé. On a un merci. Bon, et voilà, merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Alors, tous les musiciens dans le but, tous les artistes, parce que Verkis fait, presque tous les corporations d'artistes, il y a que tozala na bolingo na kimia bino ba internet bela biso ba polémique té ona na finga ki bon non ezala papa de Salemba ezala les biso artiste tifo ezala Guimolé depuis ce moment bazali tozali ensemble to boy vraiment que ba kona ba wala kinini non toi tozali ils ont comme union des musiciens congolais et la kisake Verkis atiki na biso na union. Ah bah musicien boyo bete ko banda lelo mais ba partir. Oyaka uza no phase. So zani place ko la la bande. Moi ma maman ba la no wana. Voilà, je dis encore merci à toi derrière la caméra Steve, pourquoi pas dire encore merci à madame Pichu Mangaya. Je dis encore merci à toi la fondation Lukuti. Je dis encore merci à toi Kisinjo Anton Monayo na kata Moscou. Je dis encore merci na minyo solingaka Joyce Tumba autrement dit Benzema de la presse comprenez le moment de l'autre akita matanga. 4e jour ngo babi ba musicien bazoya te même ba boyi pe molimo ya polémique na kata matanga. Et voilà, on a vu notre émission. Ciao.